butunde likambo, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa surtout pona basala nzambe. Makambo moko ezo sala pasi mingi na motema, makambo moko bandeko nanga ezo zangisa ebele ya batu kimia na motema. Bandeko nanga na kolala na kolamuka na sango moko ezo sala pasi, kolala kolamuka, bandeko nanga na makambo moko ezo sala pasi makasi na motema. Ebele ya batu na bandi toyebi la servante de Dieu, la sœur Nadège Mbuma, oyo aza mwasi ya papa na biso Atoms. Bandeko nanga lelo Étoile Nines TV aye na sango moko ya bien te, mais sango moko moi personnellement esala kinga pasi na yebi te na kote na bino soki ekosala pasi to ekozala ndenge nini. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na ebike toza ebele obo célébrer ba anniversaire. Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire. Ba sincère condoléances kande tolobaka na ba onyonso bazolela. Toyebike na minute oyo il y a de ces personnes basi bavandi na etoko. Eza na batu mosusu baza na coin quelque part bazolela, papa akufi, mama akufi, mwasi akufi, noko akufi, tata mwasi akufi. Yango toye na équipe na biso mobimba pona ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba courage na ba onyonso ba oleka to ba olekisa ba moma moko très difficile. Kande na lobaka c'est bien, c'est vrai. Mosusu tovandaka peut-être yo de ton côté tout va bien. Au monique ma camion se tambola bien na système à kitoko. Mais de l'autre côté, il y a aussi de ces personnes oyo bandeko nanga atakola la zoko kakola la te. Pourquoi? Parce que azangi musala, azangi libala, azangi bana, azangi bongo. Mosusu na fin du mois awa bazo yebisa yeke non il faut abimandako. Azana mbongo akufuta te. Bandeko nanga yango na eka kopesa bino courage. Je sais que zana ba situation mosusu mosusu komi komitu na nzambe na sala nini na mokili. Nalia ya nani to na iba ya nani na se ya moi. Mais eloko kana koya koyebisa bino ezaka ka to timbanga to talaka Yesu to talelaka Yesu donc biso miso na biso ezalaka epa ya Yesu. Nzambe azanzambe wazalaka capable a changer ka situation na minute ka moke. Babanda oseka yo kaka na 12h30 mais 12h40 Nzambe aye kopangusa yo ma ya miso. Nzambe na biso asala kabongo. Ata soki bazo ya kobimisa yo na ndako na fin du mois yo talelaka Yesu mona ka miracle ekosalima. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya malamu, na ndenge moko ya gu, na ndenge moko penza ya bio na système moko ya bia bandeko na ngai, ba mapango ya koteka yango yo. Kandenge tolobaka toujours et encore. Sombela bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Bandeko nanga, ngana encourageaka toujours batu ko sombela ka bana na bango ba mapango. Sombela ka bana parce que toyebaka te lelo to lobi. Mokili eza ya nzambe. Lelo oyo peut-être oza na bomoi. Lobi kuna omona ka makambo esali nini échanger. Sikoyo soki at least
osombela bana na yo lupango ata soki lelo liwa eye na nzela na yo oyebi ke ndenge naza boye bana na nga baza na bisika ya kovanda ekozala malamu parce que liwa eyebisaka mutu te ke no lobi nazoya epa na yo lobi kuna ekozala epa ya mutu kingandi te mais liwa eyaka yango na encourageaka toujours batu sala eloko ya motuya eloko ya makasi ata soki oza te bana bakotelengana te. Voilà. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kandenge boye bibiso toyaka soki ya koloba ezali tokoya koloba. Mama Étoile Inès TV ayeli bino lisusu ba makambo ya moto ayeli bino lisusu ba makambo ya somo. Avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Poi. Na pesi bambote na yemoko mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote na mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na madame Judith Diampovisa. Pourquoi pas madame Madrine Mafuta. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation na ndenge moko kitoko na ndenge moko ya makasi na ndenge moko ya bien. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela. Na Gavker okosimba na yo mwana. Na Gavker la famille bota ndenge olingi. Gavker azawana azosunga kaba papa, azosunga kaba mama, azosunga kabilenge. Ba papa na kote na yo Monique makambo zo simba lisusu te makasi ya kibo papa oyo zalaka nango ekomi kosila mama akomi komituna ba question ebele mama akomi koyimaima ekozala malamu benga Gavker asunga yo mama pe de ton côté omoni ke papa azosala makambo neti abandaki kosala kalate. En tout cas, ko imana yo te, ko kende pe libanda te, parce que ko kendaka libanda eza bien te. Benga Gavker ako sunga couple na bino na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. La famille tokota na mwa zindo ya makam na biso tokota na mwa ya somo kandenge boyebi. Totala nanu video ya mama na biso na Dej Mbuma. Voilà, kande bomo na photo ya mama na biso na Dej Mbuma. Mama na Dej Mbuma akendaki na Londres. Na cadre kaka ya évangélisation, na cadre kaka ya kibosala nzambe. Alors, kosala ki tango akendaki toyaki komona chroniqueur na biso. Chroniqueur na biso oyo azalaka mutu ya Feregola. Ye penza aza mutu wa papa na biso Hervé.
alela papa Hervé na niveau moko pas possible ka ndenge boyebi bagolwa na bawario courant elekaka te bakolwa na bawario ezalaka bitumba na bitumba ezalaka mafinga na mafinga bandeko nanga siko papa na biso ndeko na biso chroniqueur oyo bandeko nanga ye soki akoti live ya TikTok ezalaka somo donc asambwisaka nde kosambwisa Fally Ipupa afinga kande ko finga Fally Ipupa bandeko nanga na niveau moko pas possible yango ye kosala ke bawario balingaka yete bino moko boyebi kaka soki mutu deja afingaka ya bino star na bino bokotikala kolinga yete je m'excuse ata soki baye koyebisa bino ke no mutu wana azokufa mutu wana mabe ezokomela ye bokosepela kutu. Alors, ko sala ki tango mama na biso Nadège akotaki Londres. Na kokota ka Londres, papa na biso oyo ayaki koyamba mama Nadège. Na koyamba mama Nadège bongo bino moko boye biso bakoni fati bakoni mama tozala kaka soki tomoni mwa makambo moko boye mbala moko tokomi kotambola na makambo wana mbala moko tokomi kolinga bakanga biso photo na star moko boye comme ça batu ba yeba keno biso pe toyebani. Ezalaka bongo sikoyo après kokangisa photo na chroniqueur na biso na mama Nadège bandeko nanga eye kosala mbutu ya makasi na niveau moko pas possible eye kosala makelele ya kosakana te na communauté congolaise batu ebele baye koloba na mama Nadège ke mama Nadège yo zalaka musala nzambe yo sambelaka totikala komona yo na ba politique te totikala koyoka yo na ba polémique te totikala koyoka yo na ba chantage te. Comment ça fait-il que yo mama Nadège oke kokangisa photo na mutu oyo la plupart ya batu ba sala ba commentaire oyo eza ba golwa eza plutôt ba wario nde basali ba commentaire bandeko nanga na niveau moko pas possible batu mosusu bakomi koloba te ke kala mingi te tokomona ka ba video ya Balthazar ekobanda kobimaka bandeko yango mama Étoiline ayaki kozwa relève ya makambo alobita ba makambo mosusu na yebi ke na Kongo na biso topesaka batu respecté na Kongo na biso eza na batu mosusu s'il s'agit ya koya kosabola mutu bakoya kosabola ye na Kongo na biso s'il s'agit ke batu baya kofinga mutu kingandi bayaka penza na pete nyonso na Kongo na biso moi respect ezalaka mwa pasi yango penza nga na zwaki makambo yo na maboko na nga mibale na lobita il faut na ya kosalela ngo émission la famille ka ndenge tomona na ba commentaire na bino bolobi mama Nadège azalaka muto ba chantage te mama Nadège azalaka muto ba rando te mama Nadège azalaka muto ba polémique te ebele ya bato toyebi ser Nadège depuis abanda koyemba depuis azalaki epa ya papa na biso Alain Moloto oyo lelo atika biso totikala komona mama Nadège te keno yango wana aswanaki na mutu kingandi o mama Nadège yango wana akotaki na émission moko boye akendaki kofinga to koloba mabe pona mutu kingandi totikala komona ngo te pe totikala koyoka yango te yango bandeko nanga na ndenge moko ya malamu na ndenge moko penza ya kitoko s'il vous plaît Ser Nadège aza star. Pas seulement star na Congo, mais aza star oyo aza partout dans le monde. Aza star oyo mokili mobimba etalaka ye, oyo mokili mobimba elandaka ye. Alors, c'est tout à fait normal. Ezalaki non, mama na biso Nadège ake na pays kingandi. Batu bayamba ye. Batu bakangisa ba photo na ye c'est tout à fait normal parce que quand ndenge toza boye let's say ndeko na biso chroniqueur wana alingaki akangisa photo na mama Nadège ayeko boya tete ngate ka ba biso tolingaki toloba yango mama Nadège alingi ya mimona neti nzambe yango mama Nadège alingi ya mimona spécial koleka baninga mosusu ka biso. Mais soki mama na biso, mama Nadège ami kitisi ye moko de son côté alobi non, naza star, c'est tout à fait normal. Batu baya kokangisa photo na ngai. Problème ezate. Ka ba biso toye awa, tokomi kokebisa mama Nadège. Mama Nadège o bo mona toloba nani tobeta nanu lisolo la famille.
Mama Nadège o to mona to mama Nadège o to yebi mama Nadège o to yebaka aza mutu moko bandeko nanga premièrement amipesaka respect aza mama moko bandeko nanga en tout cas lokuta mabe te lokuta penza mabe bandeko nanga na tikala komona mama na biso Nadège keno yango wana emataki yango wana ekitaki na tikala komona mama na biso Nadège na makambo ya bongo te aza mama moko amipesaka respect penza ya makasi respect kutu ya kosakana te na bandi te ki ata na ba Europe ndenge azokendaka koki kokota na makambo ya mokili ka ndenge batu nyonso baokotaka na mokili na bandi te epi na ondima na nga te c'est tout à fait normal ka ndenge na lobaki aza mutu aza star mutu soki akutani na ye akozala toujours na posa ya kokangisa photo. Et aussi une chose à savoir la famille, soki mutu akangisi photo na mutu, cela ne veut pas dire que no bakomi kobima to mutu wana pe akobando kotela mama Nadège po bando fingela ye batu. Mama Nadège déjà salaka na problème na mutu te. Mama Nadège aza mutu moko amipesaka na ye respect, azalaka cool na batu nyonso, asololaka pe na batu nyonso. Alors totika bandeko nanga ba makambo biso moko tolingi tokotisa. Mama Nadège azalaka mutu ba polémique te, mama Nadège azalaka mutu mafinga te. Biso to ya kokotisa ngo te keno toko taka ndenge to biso to mesana parce que biso ba congolais to mesana na biso na lokuta, biso ba congolais to mesana na biso na mafinga, biso ba congolais to mesana na biso na ba comportement moko ezanga tina. Alors na osenga na bandeko na ngai ya ba congolais en tout cas totika Sœur Nadège asala vie na ye, asala makambo na ye o nyonso ye moko amonike akoki kosala, o ye moko amonike no oyo penza eza ya ngai, oyo penza eza ya ngai te. Totika ye asala nyonso oyo akolinga asala ekozala malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà la famille, quand ndenge boyebi tokomi na biso na mwa suka partage na biso, moi conseil quand ndenge zalaka kalate tozokota déjà na fin ya année, bandeko nanga ba feti yango yo. Kalate bandeko nanga bino moko déjà boomona quand ndenge zalaka ba Noël, ba feti mingi ba feti to célébraka pona bana na biso moko me mingi tomona kana bandako ebele ba parents to sombelaka nde bana bilamba. Chers parents, s'il vous plaît, toyebi ke eza na ba parents mosusu mosusu mbongo ezate. Menga na conseillaka toujours batu. Na lobaka toujours et encore que en tant que parent directement soki omoni tokomi déjà na mois ya novembre bando kangisa mwa mbongo mike. Parce que bana ndenge bazalaka ata soki okosombela bango bilamba moko eza na kombo te mais l'essentiel ezala mwa bilamba ya sika esalaka bana kitoko. Alors ezalaka toujours malamu pe ya motuya en tant que parent o sombeli bana na yo ata mwa eloko moko